Amis fidèles des Tindika TV, bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro avec un nouveau invité, mais surtout avec la même présentatrice Honora Kalonji que je suis. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Balobi passe en vous. En tout cas, on a toujours bon, donc passe en vous. Tout ça, pour transmettre un message, d'information. Donc voilà, si vous nous captez déjà 5 sur 5 chez vous, c'est grâce à celui qu'on appelle Peggy. Et merci beaucoup à celui qu'on appelle Papi Kelly et Rifa qui sont même le patron boss que j'aime beaucoup en tout cas. Donc passons-vous toujours dans Tindika TV. Voilà. Aujourd'hui nous allons recevoir un artiste musicien qui évolue chez Werason Ngiamamakanda, autrement dit Maison Mère. Donc quand on parle de Maison Mère, on voit directement Werason Ngiamamakanda. Alors lui c'est Arnold Bassile, le petit frère à Fila, le petit frère à Gabana. Voilà. Sans plus tarder, nous allons déjà recevoir mon invité en disant bonjour Arnold. Bonjour, bonjour. Boni. Ouais, Pépele. Voilà, Arnaud, alors, et ça a vraiment bien mon parcours, un peu baillé, parce que peut-être, là, un peu baillé, mais les lots, il y a quelques personnes déjà te disent que non, ils ont volé la maison mère. Donc, vraiment, Arnaud de Banda, ils ont wapi pour les lots, c'est retrouvé dans la maison mère. Ouais, avant mon banda, donc, on peut s'en rendre à Big Boss de la Corée, donc il faut un chapeau, parce qu'il y a une opportunité, donc, dans les gars, c'est la même mission. Donc, parcours, on a fait une musique na Gitambo. Une musique na Gitambo na orchestre national quartier Weka Musica. Après Weka Musica na nouvelle tendance à se les fumu qui bin dans koiko. Te à se les fumu pour qui bin des amis balé. Na les gars na qui bin à se les fumu. Après se les fumu na tambo na mo orchestre mo bébélé. Après na oya na chez grand frère na ngai fila basele. Fila basele na e orchestre muneno na lelo no musique maison. Alors pas fila basele longwa poigne. Te pas fila basele na longwa te parce que pas fila basele ndé mo alubanga za mission na ita. Za mission était parce que na uta ba parcours mo boy. Parcours sous na les gars donc 5 kaka il fallait au lieu na fa na parler na bengi fait chum a fait on na fa na parler na travailler na ma mission na ba nini mais non ça na chemin na ngabi après mais été travailler ne to travailler na ye ba nini travailler na ye après tant temps na senga ki ke nakindi nakina ngai wana ma yangina ninga mabete ye mo pele 8 mars aka na concert à Maison Mère donc pour la chaque ko aibi ke kopo na no sale zaki kop na ngi na travailler na ngapo on na fandaka kuna samo na ngako. Alors ton na Maison Mère parce que Maison Mère za orchestre mu kete ya munene test na yo we ba kinze munini pour vraiment et convaincre le roi de la forêt na ba fanatique tout le monde na la zamba na ba zo. Ouais, c'était pas facile la test na ngai. Donc c'était difficile mais nandenge tant na test na ngai na nzembu ya nga fadi movadi boti kanga na sala nazali mwana moto boti kanga na luka la vie appartient au courage malherende kozanga kilo ya mobali nde mosala sala pe yozua baweli sambongo na la vie biso se malembe nga fodi tana ye babombela nga bomengo likolo ya ngomba balobili bosana zwa yango na kata bazamba na biso be ebele ngai kobilei te mai pete eskala kokoroma patike lutumba kaskaka pangala tansko na yesiko angaye robelo rango na sala konini na mokili jojo ideri na bomako na ni horizon masamba na dedekia mimi litara il faut avouer ta moitié pardonner Jackie wani mulongo tona obeta bon na monisco ba député ba sénateur ba oganga ba osepela na biai de roda fora bibo sebondo pecho yo kitambo yende makambo pona moni amisama ya wata ya nani ya héritier Watanabe nde nani ne de héritier te azaki bébé chéri awe rasane de la sala carrière na solo exaucé te exaucé na gladi na ebi bango exaucé te ya musicien héritier wata na ebité bon na ebité fona tuna no bien na tuna bien ngana ba Maison Mère na mo ko na kinte to na Congo te ngana botami na Kitambo e bonne ni royeba te
Papa, on a un peu musique à maison mère parce que faut y hériter quand même. So y a la musique wana. Naimba ba nayoka maison mère banda quand on a fanatique le roi des forêts. Depuis intervention rapide. Depuis l'album est belé. Oui, bétama na sala. Mais ce que ça comme ça on a roya maison mère na imna combat mission monter jusqu'au tuningai. Tanga sona lukona fona lukona yeba. Asana ni ngana yeba pesa ngata msusu wabi yemba tamsusu. Simeon Tisangama, Kotalanga Mbote Ororo, Sikako Kamalobana Bangonio Soba Kolobaka, Papa Nio Sezalise, conflit Nenge Rolingangai, Nenge Otonanga Bango Bamona Karama Beo, Natala Nasima Mokongo Zali Mobali Katia Mibali, Ololone Langa Motako Bukate Zare Kilara, Nazua Chance ya Koza Mobali Oya Kose ya Kangai, Oya salela kangai bezenyo soya ngai mibali mingi tokomono kona nzela basima flambo ona elike ajeje bon est-ce que yo saleli ajeje ngapi na kosengo osela nganzembo moya maison mère oui gimalela ngala lela malela ngala pona tola pana seleka tobona kino sukaliwa chérie yake na ye die wapi sankara de kuta jarene golo papa na ndo kuna tola pana seleka nabike salo de chaque natiko rezo comme sango ebinze mubien me mutayemba ngo oyebite si wana soke na oyebite na benga ngo complexe to nini parce que na kase ekuto lo boyebite mo yebinze mbona oyembi ngo pe bien mais comment se fait muto ayembinze mbona lo boyebite te omoni nzembo bien les héros de la forêt ça parmi ba répertoire autant on a côté un mouvement ba senga travailler mais you big boss là tout le monde bo travailler avec rigueur on a travailler nzembo travailler non na surtout na te prince mutambe ki fo tamsuya mukio nani te ngala ko tuna ngama mbona te mutambe nsu fo yo ya musuni nani o embe fo nani na sorta on a retourna te ngala sana ngaka bolo na ngai o te sikali ona faut le big boss. Voilà, chers téléspectateurs, comprenez qu'il s'agit de Arnold Bassili, voilà. Donc, Mikolo vraiment ouera, ce qui vraiment, il veut vraiment sortir que non, mouvement allons là, Mikolo on dit répertoire à Wataye, en tout cas Arnold, et ça là vraiment grand bien. Alors, dites-nous un peu Arnold, parce que nous on a maison mère les orchestres, on quitte maison mère les orchestres, il y a mon nez. Na yebite yo, on a première équipe, on a deuxième équipe. Moni maison ma déjà soza dana les big boss c'est de les kabani nona d'abord on a maison ma na ba deuxième équipe tene ngata na ye déjà pour on a ye ba massa msu basala on a ye ba massa msu basali basala ki afangu balungu mpepe o balungu ki wa ngana salaki comprendre donc ngavement Nenga na yemba pura we maluba we omosi la ngado nenga yemba yemba na ore nenga na yemba na ngande tsiba na bige focal mo batuninga ya atuninga ya atuninga vone osubo na yemba ya babi ya kokolies ba na sala nini poya lovanga ya sepindi na sala nini poya lovanga toka seke o déchiré yanga bespoir o kumbinga na lo de la caille vivant Charles Kabuya japa mwaka edo muzamba ye bolingo meminga na sombe kimalela alide yo mama comprendre voilà à part le lingo yemba mingi mais non aux musiciens aux aranakin on rappelle banze muna biso yo mono à part yo to longoli le roi de la forêt parce que à sa génération na ote tant hôtel ba génération na yo à part yo nani ngomona que no tango yemba sala msa ne peut bien ouais na génération ngai donc na génération donc basé belé ba sala msa na maman bien nani ba Michel ba na faut expliquer ngande nani pour ba belé ba OK ça nga mona tangila yo ozwi wata ozwi moko na expliquer ba ozwi to bandi nan ozwi Fabregas check Fabregas ça va ozwi héritier Watanabe
Nde nani mutu tu nanga na yebi nanga yete. Oko tsanga polémique ngali nga ba polémique te. On a encore tsanga ba polémique. Na mbelo nzembu na yepo comprendre quand même. Obi bem te bem we beta.